ça. Ah ouais? Radio Télévision du Solo, votre émission préférée. Mon pays, ma patrie. Animé par Joachim, en direct de l'États-Unis d'Amérique. Odon Fambo, Mère Annie Tebo, Maman Malou, la Maastricht. Papi Bisikita, le meilleur conseiller de la diaspora congolaise. Ah ouais. Madame Boyodi, Ekosuka Wate, Mafongo Lipopo, Mère Adèle Dalima, Lobela Ngai en face de Charlie Mososo, soki omoni mwana mwasi azalaka Hélène Kalema oyo tolobi kesi mobali face à face moyezalité préféré tika message na ye na répondeur. C'est les répondeurs de la son oui chéri nasepeli kunde nakoti na répondeur mpona nini mpo nazala moto ya solo wana nakoka kosola no face à face mais loba na ngai loba chéri nalobi loba sombelanga jip oyibi salelanga boutique sombelanga parcelle mwasi ya lokoso oza ndoki I love you mpona mbongo na ngai my baby soko omoni mwasi ya boye obala ye te soni me na mbongo na ngai soko mema soni na bolingo me tikaka mpe makambo ya mbongo te soki omoni mwasi akomi na répondeur à l'aise wana bosokidi Kirofa W Radio Télévision Lisolo Radio Télévision Lisolo. Apôtre Doche Zorobabel. Puta Sambwana Kulutu Joachim. Apôtre Doche Zorobabel. Pasteur Philippe Mukiki. Papi Bisikita. Job Choukou. Chomètre. Michel Kembo de Bruxelles. Mafongo Lipopo. Radio Télévision Lisolo. Mère Adèle Salima. Bana ya Congo, hein? Ah ouais, hein? Les grands pétroliers, les grands distributeurs automatiques. Hein? Radio Télévision Lisolo. Maman Béatrice, Maman Thérèse na Hollande, Maman Coco, Coco Yabana, Radio Télévision Lisolo. Radio Télévision Lisolo. Hey Yabiso, Congo na biso di Chipe Luvilila Chimele Makoso. Le commandant Carlo, le commandant Ivo de Switzerland, Sol des anges, Solange. Radio Lisolo toujours na top. Ah ouais, Radio Télévision Lisolo. Radio Télévision Lisolo. Votre émission
émission préférée. Mon pays, ma patrie. Mon pays, ma patrie. Buta Zambwana Joachim, maman Emile Toko libéré déjà, Congo na biso. Toko gagné, Toko libéré, Congo na biso. Le commandant Carlo de Boudesse, radio-télévision Lisolo. Toko libéré, Congo na biso. Buta Zambwana Joachim, Toko libéré. Le meilleur conseiller de la diaspora congolaise, Papi Bisekita. Maman Malou, Toko libéré. Congo na biso, Jean-Claude Moutou de Bremen, Toko libéré. Sur la 3W, radio-télévision Lisolo. Bandeko bandaka kosanga na bango, bandako bandaka kobelela bango. Batika bakotika siso, batika botika Kongo na bioko, Kongo ya Bangkoko, Kongo ya Lumumba, Kongo ya DSV, Kongo ya Zambwana Joachim, Mama Malou na Maastricht, Nasha de la Hollande, double tête, coup de tête, et gilet de Sandamin. DSV RDC na biso, radio-télévision Lisolo. Awe na radio na basomo pe na ba télévision. Des affaires. Moyo biso te o, undima biso te o. Radio-télévision Lisolo, toujours en forme. Lokola bana bazali kolela bozangi ata na moya mawa kotokabola pasi kopesi rezo na musée. Merci Radio-télévision Lisolo. Radio-télévision Lisolo DSV Diana sous le foot de vous pertale. Radio Lisolo toujours na top. Ya solo bandeko toleki na lombango epaya Mbuta Zambwana Joachim Pambatena Mpokwa Mwalelo topa solo ya biso mpoke. Mais sans plus tarder Mbuta Zambwana boto. Boto. Merci bandeko nyonso bozali kolanda biso na mpokwa lelo na yenga ya février le 5. Eboto pona bandeko nyonso oyo bozali na sima ya bapese na bino partout au monde.
eboto pona bana ya Afrique ba oyo bosila kolanda ba émission na biso euta koleka lobby pe merci mingi na ba commentaire oyo bopesi biso merci mingi pe na ba question musu botuni lisusu oyo kosala ete singa lelo ekofongana avant parce que lobby bandeko ebele bolingaki bokota mais tokotaki bino te simple parce que ezalaki nanu série ya introduction ya physique nucléaire, introduction ya modification ito révision des codes minéraux oyo bazolinga bakotisa na Congo na kaya gouvernement oyo na session na bango oyo bazolinga kokanisa ete bakolonga ko modifier ba code ya ba minéraux na solo wana nde tozalaki na lobby. Alors sans plus tarder lelo nazaja ko garantir bino ete oyo nyonso azana likambo ya ko bakisa likolo na oyo tolobelaki lobby to ko contredire kokina ko kota deja na singa ya lelo na kofongola singa avant mingi penza na ko éviter pe ko kende mingi na côté ya science pour na date ya lelo mais na okende mingi na côté exploitation na okende pe mingi na côté ya makambo etali qu'est-ce qu'on peut faire pour na Congo eko ko récupérer pour être dégâts au salimi déjà parce que Congo toza ba Congolais toza conseil comme Netiaka monsieur Chegen. Monsieur Chegen n'a jamais eu de bonheur envers ses chèvres. Ba auto tanga récitation na to yebi ete monsieur Chegen azali na bantaba na ye alukaki bantaba ngo bazala na lupangu ye moko apesa bango banyoko bapondu tout ça et puis c'est ça la vie ya bantaba. Mais bantaba ngo ba préférer na bango kokena libanda. Et puis M. Chegen a rappelé que bango kuna bokende bali ou bankosi bazali kuna bako dame bino boza bino lupango mais bantabana ba préfère que na libanda mieke kozana kata ndako. Et puis quand ils sont allés dans la montagne ba chef M. Chegen bazali na ka sacrifier na balu. Donc biso pe ba Congolais apparemment depuis existence ya Congo nanto bénéficier na biso penza na ba minéraux na biso te. Et pourtant ba minéraux yango mte ko sala ka force ya pays ba minéraux yango mte sala ete poto ezali na ndenge ezaleli pendant que bazala ba minéraux yango te mais baza trop riche. Pourquoi? Parce que bo baza ba Don Quichotte opi ba totanga pe ba récit ya ba Don Quichotte to yebi ete na acte 3 ya théâtre ya Don Quichotte okomona ete Don Quichotte a lobaki ke to kende to reposséder ba moulin avant wana ba moulin avant yango bango ya bango te metamba moya na prairie wana babi tala ba boule avant kuna donc place oyo ezali trop riche. Alors donc Quichotte na camarade na ye Sanchez alors qui était en tout cas par tous les moyens photos ba moule avant wana et comme biso camarade Sancho alors mais finalement soto ke wana batu bazala ka déjà wana babi peu importe même na prix ya poile na biso ya nzoto ya po na biso tokopesa po ka to reposséder ba bien wana olula de kolula wana ba donc Quichotte ba kenaka ba reposséder ka ba moule avant ya bato ba bimisa ka bitumba po bango bazwa prairie wana pe komaka ya bango biloko boye soki kotala bien ba donc Quichotte ce sont des blancs, des européens, des occidentaux, des américains bango nyonso bazala ba plan moko trop machiavélique en avance sur l'Afrique ba planifia te bazwa biso ba na colonialisme bakota en plein colonialisme ba kosi biso na indépendance mais apparemment ba réserve ya ba pétrole ba réserve ya minéraux nyonso basi ba accumuler yango déjà na ngambo na bango ya koto parce que makambo yango to kolobola pourquoi basali bongo po chimie eza mibale chimie organique na chimie minérale lobi tolobela ki ba makamotali ba énergie nucléaire, physique nucléaire, chimie nucléaire, tout ceci eza na makamotali mabanga, ce sont des inertes. Yango nde tobela ka chimie minérale, chimie oyo ko utaka sur base ba fossile. Ba fossile signifie ba gisement, ba nzete, batu soki ba kufi, biloko nyonso soki kufi e kundami na mabele, soleil a chauffé yango, ba biloko wana ekomaka mabanga. Nde yango comme tesalaka ete to komi na point ya kobenga chimie minérale, chimie sans vie. Mais to yai komona ete même na chimie sans vie wana ba produit musu bazali bazana vite mais bazana une certaine vie moko bokat na bango to ko pesa kombo to ba pesa kombo ba isotope. Et quand ces isotopes existent na force na bango na ya ko zala capable ya ko modifier to ko créer
il faut présenter une certaine existence, c'est-à-dire être vivant, pendant que Bazaba inerte, il ne pouvait pas avoir ces mots-là, il y a être vivant, d'être bien radionuclide ou bien radioactivité, qui est radioactive, réacteur, bazana réaction, bazana vivante, mais pourquoi bazana capable de faire la réaction, voilà, c'est ça la radioactivité. Mais comparé à Baninga la bango, net ba microbe, batu, ba cellule, to vivaka to se reproduire haka, nde wana to kati na ngambo ya organisme organique, cellule, vie, de to yeko bila masiko chimie organique. Voilà pourquoi différence entre chimie minérale et chimie organique. Chimie organique signifie biloko e vivaka et ko peut se reproduire. Mais chimie minérale biloko e vivaka te e kufani ba mabanga. Mais précisément na émission ya code ya minéraux to tombola ki ba minéraux nyonso te to tombola ya ba minéraux oyo baza un peu très spécial parce que baza na une certaine vie ya organisme te. Voilà pourquoi ba ko qualifier na ngambo ya côté ya chimie organique te. Mais en réalité ce qui est ça la pont entre la chimie organique et la chimie minérale, apparemment ba isotope ba ko jouer les deux rôles. Akoiko za na côté ya organique, akoiko za na côté ya minéral. Mais ba échoué ko ya ngamba ya minéral parce que ba ko lobate, ba ko vivre te, ba za pena intelligence ya ko ki matene ka ba microbe to ba cellule za ke za ko yeba pe. Tu trouves qu'il y a une intelligence na ba biloko za ko vivre net ka ba nzete, ba za na groupe ya ba chimie organique tango za ka vivre. Mais ce qui nzete kauki plante tango ekeko tomber na groupe ya ba chimie minéral. Voilà biloko naza ko yana ngo potango mpoke toza ko pasola yango batu batika na sima te babanga biloko ba chimie physique, chimie nucléaire te, parce que ce sont des choses qui sont dans notre société, mais pour des raisons ya ko banga la place tozo kanisa ke biloko o eza ba mindele kaka to eza difficile pendant que eza na difficulté que soit kala ingangu kala technique. Alors lobi to tombo mingi produit mo kaka o ba ben kombo uranium. Pourquoi ironium tozo tiango lobby est clé parce que na mukili ya Congo faut reconnaître yango été tozo na ba minéraux ebelé, mais parmi ba minéraux yango minéral moko o un peu très spécial o ko yiko ko sa mbongo ya trop, mais par contre yango mtewa na bas de l'échelon eza ko sa mbongo te contrairement na obat bakansaka eza neti ya kasoki ba pesio montre moko boye. Aujourd'hui, on a $10, montre en or, parce que nous avons en or. Et puis, nous avons une montre, il y a $5, montre, on a un peu de kitoko. Et puis, c'est plus rapide au théâtre. Mais je vous dis que les montres au théâtre na $10, na $5, on va poser au salaire à trop. Vous pouvez ça, ça y est, puis on a $10. Pour y bien valeur à montre, mais je vous dis que la valeur à montre, on gagne. Ah, montre, on a valeur à $1000, mais on a $10 pour tout ce temps-là. Donc, on a montre on a $10 pas fukaka. Na montre on a $5. Montre $5 au salaire là. On a $10 apparemment il ne fait rien. C'est exactement ce qui se passe au Congo. Quand nous vendons nos uranium par kilogramme à $34 pour un gouvernement congolais plein de ignorants, nous faisons beaucoup d'argent en vendant l'uranium. Pour ce qui est 10 kg, nous faisons déjà peut-être 300 et quelques $. Et puis quand on vend une tonne, c'est $340 000. $340 000, c'est rien pour un gouvernement. Même $3 millions, c'est foufou pour un gouvernement. Ce n'est même pas pris à modifier la construction à Pomorobo et à Mopoa. Alors, Babiloko Eza Kosala était photo ya kanam poke ya boye. Raison to koyela yango parce que le lot ko kabola mingi makamutali développement à pays, plus précisément Afrique, poto mekampe ko résoudre question ko yeba ba code minéraux oyo. Photo kenika kana makam oyo to mona na Bible oyo Nzambe aloba ete mabele il faut ça la 6 mois pour exploiter yango na 6e année il faut ko pemisa yango. Pourquoi? Parce que Nzambe yeba ki ete mabele se recycler kapé. Ba biloko mususu lotia ba graine mususu so ki bo pemisi mabele matiti eboti wana matiti wana tambo kolongo matiti wana ekomi sous vitamine pona bandunda boya kolona apparemment pona bato bazaki contre ngo Nzambe surtout tiki ko sala bilanga ebo comment to ko vivre na temps wana ya année de repos. Mais apparemment Nzambe a pesa ko maire que il faut stocker. Bon il y a peine ba réserve que vous êtes en train de manger de boire ba graine quelque part comme ça na temps wana nanzo to na mine pe na mabele pe pe mi pe tambo zonga na force sika.
Oui, na Congo tokomi na point où nous devons savoir que malamu kutu ba minéraux na biso epema na yango nanu. Que to continuer kondima Kabila na le kabiliste, le peperdiste, oh baza plein de corruption mélangé avec des étrangers. Baza batumo ba qualifié ata muke kutu te ba meka ko simbe la biso section oyo ba beni kombo ya modification ya code de minéraux. Ngai naza koloba na moya makasi et prière nanga ete bata peperde bazwa message na oyo ete ba qualifié ata mokete ba meka kutu ba tika ba minéraux so ndenge ezali ke ba na ko tenter ko modifier ba code ya ba minéraux oyo parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mon peuple périt par manque de connaissances. Bah ministre abiso apparemment c'est très honteux. Il y a aucun ça été posé à la ministre il faut ça la science politique et science législative pendant que ba poste ministériel partout au monde comme non ba poste comme peut expirer comme non ya kala na États-Unis ya sous comme le ministre et quoi ba département soit il y a minéraux département soit des affaires étrangères comme ce sont des départements maintenant comme le ministre ba pays qui a antiquité n'est pas Congo va continuer à baron là et comme non un secrétaire d'état soit dans département il y a affaires sociales c'est comme ça où mutu akoye ba peut être avoir son pouvoir mon côté ya kozwa décision sur basée ya yemoko biloko boye pe ko mona ba comme ko tshana ba département il faut un peu spécialiste ba tsena département ya justice zala pe mutu sala ba loi ba législation oh ba tsena département mine énergie zala pe un ingénieur. C'est comme ça on va peut débattre va débat na ko yeba un peu côté nous kende ke boya ko tsela biso ministre hydrocarbures mutasala criminologie ne tsala ba la mende qu'est-ce qu'ils vont faire na côté na ce côté à pays il faut bato basali ba environnement pas na kati c'est comme ça sera tout un département bien balancé pour na ko yeba ete makambo ozo kende côté oyo bien côté oyo mabe il faut que travailler na ba section ndenge na ndenge tozo luka misala eza na Congo. Mais c'est très honteux pour voir que le ministère n'a pas créé une salade. Réseau a créé une salade parce que tant que nous avons un code de minéraux, nous avons c'est ce qui fait que tant que nous avons un pote boya, na Belgique, boya, na États-Unis, pour traiter un code de minéraux. Bavani na table, bamindele bakotuna bango que merci délégation congolaise bovanda awa voto to traiter ba minéraux. Bon remplir un peu de formulaire ah boye bisabiso un peu de spécialité na bino na ba vie ba classe de tangi boza banani c'est très intéressant pour ba ndele ba sepela ko mona ba tuneska ba congolais ba délégation ba on okuta ba tubaye na département ya mine et énergie pour na ko débattre makamotali ba hydrocarbures ba minéraux pour ba tsa code on okuta il n'y a même pas un spécialiste en mine et carrière il n'y a même pas un spécialiste en environnement ba on okuta j'ai fait l'université de papa comme mandataire, comme législateur, j'ai fait le droit, j'ai fait... pour dire que nous faisons face à des imbéciles qui ne connaissent même pas le domaine dont on va discuter ici. C'est comme ça que la vie nous va contrat soit $1 million pour vous partager. Ok. Et puis, on va réduire l'uranium à $20 par kilo, puisqu'il y a la crise internationale. Ok. Parce que Baboma qui bango déjà, misu, biloko na ngoto ko débattre awa été côté ba mine. Tika yo hata mokete
minere atika bana ya Kongo tokoma kanesi kaka bana ya Kanana Abimeleki na yebisa bino lobi tamba mona kete Abraham atimoli mabulu na ye ba minere ya ba nino ba mai ba yebisa ke carrément était keba ça c'est une puissance aux construire puissance puisque mai na erreur la fois ko soma mai za lo mo ibota kana ka pamba c'était un minéraux oyo que c'est créé kana kaka koma na mbongo trop mais na mabele na biso non signer contrat ba signer ça contrat que yo na bana na ba travailler na boye ba ete ba bulu ya mai ya bino kasi mabele ya bino te esoko tali bien mabele ya libulu wana c'est quelque 200 même pas 2 mètres na diamètre. Abraham n'avait que peut-être tout ça pour des raisons de sécurité. Bana ba ko na libulu te faut protéger le bulu wana. Tout ça peut-être 5 mètres carrés ba ko pese permission to ngamo lupango wana pour la sécurité mutu bantaba ba même banini ba ko na libulu te parce que bible pesa ko pénaliser au timoni libulu zipa yango couvrir yango. Ngomba bateko kuna okofuta. C'est pour vous dire que Abraham vit na nyonso biso ba chrétien na yebisaka binongo tosalaka attention. Abraham atikalaki kozana ndako moko te. Abraham atikalaki kozana babele moko te. Parce que mboka nyonso akenda bato wana bazalaki na mayele ya koyeba kobatela l'héritage qu'ils ont légué leurs ancêtres. Biso pe na Kongo mikolo débat yango tokozana awa na kati ya code minéral oyo ba section ya exploitation ezali section ya ba contrat pe ezali toko débattre yango section ba contrat okoya komona likambo ya Abraham na uti koyebisa yo ba permettre ki ete azo ferme moko te ba permettre ki pe azo espace moko te na place amona ki mabulu parce que ntoto mabele ba kosakana kana yango te ba koteka ka yango te na Congo okoya komona ete avec depuis 2006 c'est très lamentable pour voir que ba kabiliste bazali wana ba peperdiste bazali wana tous ces ministres tous ces parlementaires sans respect na moko te comme honneur ya honorable ngala ngako yoka na Congo te il n'y a pas un seul honorable à la parlement ya Congo na pesa respect parce que ils étaient présents tous ces gens là tous ces bambuta la bazako mérité balonga na bakiti na bango bazonga na ba village na bango bakino sala bilanga to koliana biso ba makembe ba ndolona kuna ba bonga moyibi ya ba pamba ya musala bazali ko sala ba contrat ba ko revoir yango place nyonso ba pétrole oyo ba moni na Mwanda na Ituri ba peperdis avec tous les parlementaires congolais ils seront jugés sans exception ba faire signer ba contrat concessionnel tozongelika Abraham elinkol baete Abraham awa asinai contrat mabulu ya yo même bele ya yote asinaki contrat concessionnel te donc concession ya place du bulu non c'est mon laki ezalaki Abraham était ça c'est l'inverse de ce qui se passe au Congo bana nyonso ya Mwanda bana nyonso Ituri place nyonso ba minéraux et moins place nyonso ba minéraux ba signé un contrat avec des Chinois avec ba Chevron qui est ba barré comme ba Chevron ba ko tsango pere comme to ko landela bango kaka ba contrat concessionnel ba signé mwana Congo zibula meso elinko lo ba ete bazako benda kaka ba maite bazako benda kaka ba pétrole te mais bazako benda kaka nini surface nyonso wana yo mfumu mtoto yo mwana ya contre wana yo mwana ya mabele wana village wana kutula diaka makulu nange awa ve oyali susu awa te soki basina ki contrat ya 1 km 5 km 5 km wana eza susu ya bino te na village na bino te ekomi ya bango question ezali eske na code ya ba minéraux oyo sujet na biso ya poko tozali koloba yango nani yango kati na biso akolinga azonga place ba minéraux ya ntalu ezali ba minéraux oyo toyokani ete c'est la chimie minérale chimie minérale biloko ebotaka na te eloko soki ekobotana te seke ekosila obendi soki okolia lipa lokola lipa eza minérale eza na vite nani yango kuta mapa komi mbale komi kobotana te abana soso ke oboti maki akomi 3 et puis 5 basoso bakomi mingi ça c'est la chimie organique ya basoso tozakolobola na ba mapa ezali chimie minérale ole lipa moko lipa wana esili soki mapa ngozaki 5 au fur et à mesure que on continue ko benda ka ba mapa o ekosila elinko ba ete ba minéraux ekosila et ce qui est sili mabele yango bokozongisa suna makoko na biso na bana na biso moko non parce que
avec des gens qui sont là depuis perdus. C'est imprudent qu'ils sont suite en bon à la poche, on va encaisser. Ils ont signé des contrats concessionnels. Et l'inko va être bamabele nyos oya mwanda tokotika lara kotonga lisusu port na bisote tokotika la kosepela lisusu na ba ville netka ba Luanda ba New York et tongami na ba océan te. Ça c'est l'unique terrain que nous avons oyo ko pesa biso ouverture na océan Atlantique ezali mwanda et mwanda est parti. Bato ya boye soko moni ba ko pesa ba lupeki. Bato ya boye soko moni ba ko pesa ba mbote. Bato ya boye soko moni ba ko bela ba bazali ba congolais. Mwanda nyonso ekei. Okozana na plage na biso wana Ituri na Lac Albert wana place kitoko to iko to ba château na biso to vandi bana bazwa ko saka na saka pêche na biso baye ko tia ba saka pompe na bangwana za ko benda ka banini saka pompe na ko yebisa ke signifie saka pompe baza ko benda ka ba pétrole na bango e bo benda pétrole biso to ya wana o pétrole ezaka na danger pétrole ezaka na contamination pétrole ezaka na code de zoning boya awate pona nini et puis lobby bana biso moyeba ko pêcher sous banda kala na bango place eza de sous-te et puis tamba ko les biso to za ba pêcheurs awa bolongo awa tous les pêcheurs de Ituri tous les pêcheurs de Mwanda baza lisusu na permission même ya ko ko tia lisusu ba miduba na bango kuna ba ko pêcher kate suite ba code de minerais émission on a za ko lobela awa donc autant dire que code de minerais Oyo Kabila aliko revoir, aliko aggraver makamo parce que na première place, il n'a même pas l'amour patriotique de ce pays-là, puisqu'il n'est même pas de ce pays-là et il est heureux, alors entouré, na bat oyo bazape na amour patriotique parce que mon pays, ma patrie, na académie na biso ya bana ingeta, bazate na kati. Tola ni la baluvile na bango, tola ni la village na bango, bazali wana te. Donc comment possible que tous ces parlementaires, comment possible que tous ces ministres qui se disent des Congolais, baza capable de relaxer biso ete ya solo mitoro na ba kundama na wapi à combien plus imbéciles qu'ils sont pour ne pas reconnaître aussi que ba mabele akoko na bango lobby na village na moto ko yoka ete telenu mebimi wana samaru mebimi wana bo yo bisanga na mabele akoko na yo ba ko lobana ki mabele obolonga eza su ya binote voilà pourquoi et kweli na ndako moninga tika to za la biso nyonso mikamya mboleke la kumosi sikama kumosi moi quand je vois Ituri je vois mon pays. Quand je défends le problème de pétrole, je vois d'abord Ituri. Moi, je vois tous les Congos. Voilà pourquoi quand les minéraux, les minéraux, ça s'épuise. Mais ceux qui vont minérer s'épuiser, que dira-t-il? Est-ce que Batona Bakozonga, Biloko, Nigérien, Bakuta Yango? Tous les Nigériens na Kolta Delta wana Kalabako saka bango kopesa ba cycle kopesa ba contrat kozoka bana bango bon voyager na Londres donc na poto bana ba ke na poto batangi misala ezalete bani bazonga kuna les Nigériens ne peut pas être engagé facilement na ba carrière na ba pétrochimie na ba management ya ba compagnie eza na Nigeria ba préférer kozana bango peut-être un Ghanéen un Congolais un Zambien ake me travailler na bango pourquoi puisse ba yebike bana oso bazongi awa bakoyeba ete babele na bango to exploiter kana biso kaka apparemment moins de 1 mètre de diamètre ya tio ekitaka na babele parce qu'il faut comprendre peu comment pétrole existe. Pétrole apparemment c'est quoi eza banzete kaka o ekoya na sekuna tant mai ekoya ka précisément na temps de lige biso ta bible nous reconnaissons cela mai na banzete na ba salité nyonso esangala ki na kati avec chaleur ya libanda nzungu wana bassin wana na kati ya mai etokaka siko il faut soki mai eza kotoka il faut milinga qui est vapeur ebima mais soki vapeur eza kobima te c'est ce qui devient gaz comme compressé na kati wana et puis comme kokomisa ningo nini mai wana comme siko pétrole mais tant ko zoyango est-ce que otime libulu non drill signifie que tobola moi tio mukeka ka ba tio benda ka pétrole partout au monde. Je ne crois pas que tio est le cas coûte 20 cm de diamètre, ça n'existe même pas. Mais comment ya kozwa 1 km mobimba batu même ça banda ko na likolo journée to ya batu ba kyoboki na ba bele tubu et puis yo kuta ni bula pétrole jamais ça na stable na c'est kuna asoki bo sauf so bo yo ko troubler hein et yo ba tamba tobola ka tio quand eza kokita tant comme juste na place libulu ya munene kuna ya pétrole ezali ça dépend volume nango
et que ça calculable te ba mindele ba ko sa biso te ba bangi sa suba tout et ça incontrôlable ko iko ba te libulu o eza munene ko ma entre ba bulu pe na kati kuna canal ezalaka libulu o ko iko na libulu mususu pe baza interconnecté na ba tunnel ya ba mai kuna ndenge ba mai circulaka donc ngo ba te choya libulu ya pétrole e ko iko zala na mwanda mais libulu mususu pe za o ya ko fournir ba pétrole na place libulu za na mwanda e ko kina ko tuko za na bandundu de so yipo na ngai mwanda ti bandundu c'est une longue distance pona mai ndenge ko yo bloquer mai te mai luka ba océan za wapi voilà pourquoi na ba peme ba océan ba pétrole za mingi wana simple parce que na kati kuna c'est mai ko yo ka yango te mai luka ka toujours ko chola na c'est ti ba mabulu ebele ya pétrole bazara interconnecté entre ba na c'est mais bino ba toza ko exploiter yango na ba saka pompe na bino wana vous n'avez besoin que de 5 cm peut-être à diamètre à tuyau ou ekokitina c'est et puis beaucoup mieux que benda yango et comme il y a la pression c'est tout ce que vous pétrole oh mais comment vous avez ça batuke côté banda wa tikuna 5 km nous occupons ce terrain ici parce qu'il y a du pétrole ici et il peut y avoir du pétrole si vous n'avez besoin que de 5 cm pour bola libulu pe bana benda yango qu'est-ce que ça va na environnement sur 10 km 15 km et bolonga awa c'est comme ça où globalisation kakabazozela globalisation qui est mondialisation tango ya bakoya na sima ya code de minéraux pour dire que tango to gardaki to sinaki contrat ya koto to pesa bino mbongo na concession to sombaki ba papeza na bosini baoze la banque mondiale baoze la ONU pour officialiser kaka siko nini mondialisation jour mondialisation e ko ka ba pesa biso d'abord premier loko définition ya que signifie globalisation que signifie mondialisation et l'union va dire mutunyo sa wine ko vivre place non sa linko vivre dans monde na pays wana linko vivre et linko ba te so ipo za na ba ferme na yo bandaku na yo biloko na yo biloko na ndaku nyonso na pays nyonso za yaki ezape yo ozape par ya monde ya globalisation donc sans le savoir biso ba congolais toza ko yeba te ndenge colonisation ekotelaki nde bakatela jango na partie ya Porto ndenge pe mondialisation makama ezokata baja na poto ke bokende na Afrique boko na kosombaka ba concession boko na kosombaka ba place ndenge na ndenge gardez-vous calme mais boweya ba papier ezala bien signé na ba ministre na bango netka ba peperdiste qui n'ont pas Dieu pouvoir très loin tambo ko signé bino bozela ngonga ekoka jungo ngonga ekoka bon là que ça biso ka ba licence on a ba papier non sona bo signé et puis toutes ces concessions là deviendront à vous et l'ingo le été na mikolo tonto vivre situation ba roi Albert puisque roi Albert na époque wana c'était l'unique personne oyo avait très prudent pour ne pas prendre son pays la Belgique qu'est la propriétaire ya Congo n'est-ce que ba français bazwaka par exemple Brazzaville Gabon ba Libye tout ceci ba anglais bazwaka peut-être Kenya ba nini tout ça ba portugais ba ko peut-être Angola ba nini tout ça mais roi Albert y azwaka Congo comme un bien privé à lui mais pourquoi parce que terrain kaka bazao kabola pour le moment c'est la même chose ce sont des terrains bazao kabola yango azoko mona ete ceux qui ont qui par exemple contrat na terrain au exploiter surface na côté Ituri kuna na côté Lac Albert compagnie non compagnie mais c'est X tout ça on a fait comme par exemple Tolove oil tout signé ba contrat kuna na les dondo kuna avec tous nos ministres qui deviennent des millionnaires pour na signer ba contrat pour des raisons personnelles pas pour des raisons de défendre le pays batu ya boye Lac Albert aza capable ba jour za koya ya to continue déjà yango ya continue bino ba mercenaires pour dire qu'ils sont ici pour protéger nos infrastructures ba raffinerie na biso ba sécurité mais sans le savoir et comme déjà pays la bango donc mondialisation globalisation tant za okota et kozala sous que Congo non et kozala monsieur John Smith propriétaire à 15 km dans l'Ituri dans le Maniema dans le Mayumbe c'est ça son pays et comme un domaine privé ça sera son pays propre à lui et yo pour ici au côté biloko yango za komona et provokaki guerre ya nini ya confrontation entre bana ya dibota na ba travail ya Abraham na
bana to clan to famille royale ya ba Abimeleki ba bino non ces gens ici ba yeli biso ko timla mambulu mena sima code ezali code de minerai to za ko lobelaka soki ozama ye na ko signer contrat ya code de minerai te ozomona mbongo kombe to ko sala poto sala ba 5 centiers na biso et bien baza ko satisfaire bino 5 centiers mais côté concession bango baza ko kota de dire que boye ko zo pétrole na biso po bolingi te to ya ka su awa e bonga makemba na biso to lona ka awa e bonga nyoko na biso to lona ka awa oh non boya su ko lona te pourquoi parce que environnement awa e comme ya pétrole za biloko risque jouni to yoka ke pétrole kuna e mwanga to etumbi ba oh parce que awa uranium bazo penda eza risque nana wa biso te bazana banda ko bazana ba kilogramme ba uranium ndako ko mele batu to yoka na katanga na bakufike bazana ba uranium ndako uranium baza ko bangisa la biso ka izana ba danger bo na bo tout ça n'est pas vrai biloko nyonso nzambe asala d'une façon naturelle soko provoquer bango te bazana bango na problème moko na nature te sauf soko provoquer bango uranium à l'état naturel batu mingi bako ko yebisa ezana na danger moko te ezana toxique bien sûr soko za na pota et toucher wana peut-être makila na yo ezui psycho toxique wana tout ce qui est toxique faut ozoki et tout tient net ka ba plomb pour ezana danger moko te mais soko ozoki plomb ezui na nzoto wana makila na ekomi contaminé c'est là où contamination est comme peut-être danger mais quand tout c'est bien protégé il n'y a aucun danger dans le biloko nyonso naturel mais baza ko yela soka na sima ya blokuta oh non voyez-vous que uranium eza pona binote uranium eza pona biso uranium botsa na $14 par kilo et puis boy na boy mais lobby na meka ko yebisa bino ba côté ya etali exploitation to ba valeur ya ba biloko oyo lelo yo naza ko na bino mingi na danger oyo etali contrat ya ba minerai oyo et pourquoi il faut to sala attention na ko continuer ko pesa ka ba contrat oyo c'est pas parce que ba ko sala ce qu'on appelle la déracination du peuple yango basala kite na ta ya colonialisme parce que baiko coloniser biso ka bovani place bosali bosala ba kaushu bosala ba bilanga bo sokola ka makolo na bango bovanda wana za colonisation mais siko tozoke na déracination complètement signifie longola batu nyonso bazana pembeni awa parce que tomoni ba produit ya sika ezali awa ba produit on a pesa kibino yango na banza lobby pour vous dire que il faut que ba produit oyo bumdele atikeli biso miso ezala ko fongwana ba produit oyo ezala normal eza à peu près na vite qui na outil que signifie na ba minerai ezala kate mais quand un produit a un certain degré de radio activité wana eza déjà considéré comme une certaine vie kati na ba minerai ba produit wana soki mundele azali na yango te mundele akoyi ko vivre te parce que ba produit wana apparemment yango pe mutezali ba produit clé na base ya ba développement ya makambo ezali ko ya dans le futur pour nanu kutu ba komina ona 1% ya exploitation ya ba minerai na ba recherche ya ba biloko ezali ko ya te entre autres il faut ko yeba ete to komina ba téléphone cellulaire to komina ba micro ya mike biloko ezali ko simonga mukebe biki ya pamba ikomi caméra ça c'est impossible. Pourquoi? Parce que ba komi ko yeba importance ya ba produit oyo existe kanango déjà mais ba yeba ki usage na yango te. Alors biloko wana nyonso tu ya mystique ya sika eza ko bima ezo pesa mbongo ezo pesa vie ya sika ezo uta toujours na ba radio active ba produit eza na radio nuclide ba produit eza na vie ya makilate mais vie ya ba kotiko agir ba ko sala quelque chose oyo ezali très intéressant. Biloko wana emoye mingi na Congo voilà pourquoi baza ko yela biso na sima to modifier ba code oyo pour to sala mbongo pour sala mbongo mais en réalité ce n'est pas possible to ko sala mbongo te soki to ko zala kaka na au travers kana bato oyo baza ba ministre na biso o ba yebi mpeke signifie ba produit ba isotope oyo mais nazo rappeler bino lisusu ete produit ngo na mekai ko kenepe rapidement lobby lelo nazo kenepe na lembe mamuke soki bato ba koti antenne za ko fongana cadmium na pesa bino yango ba batterie mingi mike ezana ba pile ya ba torche ba pile ya ba montre biso tout ça ba batterie za toujours ya ebende wana mike basala wana ba produit ba bengi cadmium mais cadmium na lobana no lobby soko mélange ngo na poussière ya produit muso ya telenium okomona ete ba mbale soko sangisi bango ba pesi sorte sable moko boy o bien photovoltaïque qui est nini
ba panneau solaire oyo kosalaka mikolo. Alors panneau solaire eza na vitesse limitée. Panneau solaire oyo kosala ngo bambula na bambula et si la puissance était et aussi la puissance mais aussi la puissance sur base ya cadmium demi-vie nae avant et quoi exister et ça qui na combien d'années cadmium et ça na 2 millions d'années. Et donc télénium le plus ancien ba produit depuis tout ceux qui le salemaka peut former la planète Terre. Il a été le premier produit qui existait à Kala, c'était le tellurium. Tellurium, il y a 160 millions d'années. Et nous, on a dit les deux produits qui ont millions d'existence années. C'est clair que dans la plupart des robots, vous avez une résistance en fonction de demi-vie divisé par 2 à millions. Il y a 5 qui ont modifié. Voilà pourquoi panneau solaire et côté qu'elle a jamais aussi la énergie naïe chaque jour peut s'en aller à courant ba produit à boyer ba uranium na lobaki na bino pe déjà okokino ko potassium osangisa wana manganèse osali boye mundela na besoin ba biloko yote mundele misu ne ezali par exemple na ba uranium o ezali que uranium existait pour combien d'années avant mabele eya bambula ebele et na bambula ebele voilà pourquoi uranium produit nyonso oyo ko na kati na ye netka babara ne ba plutonium bako exister pour beaucoup d'années. Yango on appelle ça un exemple que na ba centrale nucléaire na ba pile atomique et ko yokuta batiaka uranium était pour ça batia uranium bazo perdre batiaka bana oyo ba kuna entre autres bana yango bako yuko zo par exemple polonium bako yuko zo pe radium ba extraire yango batie na kati eko tokisana nzungu wana epi nzungu wana tango za kotoaka ezo balaka nini ba turbine ta kobaluka turbine yango bato suko kuta wapi na barrage dinga soki woyebite barrage te mtepesa courant turbine mtepesa courant et turbine pourquoi pesa courant parce que mai eyaka wana eza ko balolaka yango et soki mai yango bambula et réduire na yango okomona ete puissance ya courant pe e diminue na yango. Or awa est-ce que mundele azavima kolulaka barrage dinga non parce que bino soki bozangeli mai okomona ete turbine na bino ekomi pe faible qui est kaya ba pays ebele principalement Europe baza pe na ba barrage na bango malheureusement soki hiver ebeti mai ekomi kokangama puissance ya pression ya mai par kilopascal sur mètre carré est réduit et kosala pe ete turbine pe eza suko tourner bien te okoyoka Oregon azo deux fois courant susu epa ya Potomac et puis facture à courant et mati boye na boye tout ça bango ba bien que bien pena inga c'est la même chose inga malgré ça très puissant mais au cas où besoin de chute d'eau ce qui bandu bambu les a ko betate bo semble que équateur a soplexo ma trop ce qui équateur ma za ko betate ba ko bambu le beta ce qui bambu les a ko c'est ça c'est l'unique importance c'est pourquoi barrage à inga est un avantage devant le barrage belé dans le monde parce que tous en a 2 ou 3 zones bambula et betaka ekoiko ravitailler mai na fleuve na biso ya Congo mtesalaka ete lokola inga ezala se kuna presque na suka ya fleuve ya Congo avant ekota na océan a continuité na batiripi na biso eza toujours ravitailler na potentiel ya production ya courant ya ko tourner cycle wana par fréquence na yango ya ko baluka mais sans quoi ba mindele baza ko lula barrage na biso inga te réseau bazo lula barrage na biso inga te aussi longtemps que ba kabiliste ba gouvernement congolais baza on a mayele ta ko yeba ete tita ko tekela ba uranium bango ba kena utsa ko ba réserve na bango bazo bombaka c'est que baza ba réserve ya trop ya plutonium ta ko ba réserve c'est clair que eza ko tokisa ba nzungu na bango na ba centrale thermique na bango qui est en France la première au monde avec combien de centrales nucléaires journée to yora ke pasuki centrale nucléaire journée to yora ke centrale nucléaire et sali dégâts rien mais babangi saka biso ke sala dégâts qui est place na la kota sikoyo na banza bo comprendre que aussi longtemps que plutonium na bango 24 heures sur 24 pour 80 millions d'années ce qui uranium utaki na Congo et que pesa bango moto na kata nzungu eza kotokisa c'est voilà pourquoi ba français ces petits là sont très confortables dans la vie na bango bauti na kozangi la courante puisque tant que le Congo existera tant que le Congolais ne saura même pas que tant batera uranium na $34 par kilogramme bango ba mona uranium te mais bango ba mona plutonium et plutonium ne yebsa bino lobi 0.25 grammes qui est pas 1 gramme 0.25 grammes
coûtera 5800 $. Et nous, quand les Congolais vendent l'uranium, ils ne voient que l'uranium. Mais un petit Français voit le plutonium extraire na kati ya nini, na kati ya uranium. Biloko oyo ezosala ete na pesa bino mke rapidement importance kaka ya produit kaka oyo ya plutonium boyuzu yango déjà na ba centrale nucléaire na bango boyoki yango déjà importance ya courant. Sikoyo oyo na ba bombe kuna za biloko mususu wana to kolobela ngo penza te parce ça na inutile to éviter combien de jours combien de temps ba kostika ko sala ko ba bombe oyo. Mais importance ya plutonium na ba maladie mususu pe ezali ba cancer ba traiter la ngo wana. Sikoyo tozaka na cadre ya les 5 premiers des produits primordiaux oyo za na radioactif ya makasi oyo kuta na Congo na zone suma muke na samarium eza mingi na Chine mais eza na makasi pena radioactivité ekokana na Congo te biloko boyo yo Congo le po ya kotela ngo code de minéraux netkande ba mende ba kabiliste ba sala yango eza ekozala koteka kaka pays de malamu kutu ba irani ba produit na biso minéraux et vanda na yango keto continue kokaba yango et puis jour to koya komona importance détail non sa ba samarium na biso na Congo esila nango samarium produit wana yango mteza kosalaka ete bana ebele pe ya botaka neta uranium parce que ça na 3 atomes na yemoko baza capable ya ko créer ba transformateur. Pourquoi naza ko pesa bino ba exemple oyo ezali na biloko ezali ke esila ka valeur te sur base ya année to demi année half life ya existence na bango? C'est parce que ça ce sont des produits où makambo nyonso ekobima na sima na bango et ça na une certaine vie radioactivité oyo ekozala ete mokili ekotikala kokende nulle part sans babiloko oyo ba transformateur boyoki yango et que plutonium awa apesi biso moto ezotokaka po ete turbine ebaloka po turbine ebalola soit alternateur eza kopesa courant mais courant autant za audition na cité na komi pe na électricité okomona ete bandako soki eza classé en série diminution la puissance eza kosalema. Voilà pourquoi tu as besoin de transfo. Or transfo il faut être capable ya ko générer courant na yemoko soki azui na primaire na courant il faut l'examen na secondaire par flux magnétique parce que câble moko ekozala te ekoleka suna nga mususu yemoko kana ba filament wana alexi lisusu elingi loba ete matière oyo okosalela transformateur il faut ezala pe matière moko existaki avant mokili eya il faut ezala pe la moins force moko vie moko ya radioactivité moko très puissant de yango za ko mona ete télédium kaka il faut qu'on luka parmi ba élément on naza ko yebso eza na Congo eza na puissance ya makasi mais ba kisimi eza na kati nango eza secret ya existence ya mokili avant mokili exister des personnes ba minde ta ba kota kana mozino ba ko mona ete non télédium so to yugo so poto na ye to salelier transformateur on faut eza la peine ba élément oyo euti na ye mo pesa télédium et puis le télédium wana azape mutu moko na classement na ye azana 160 millions d'années d'existence demi-année na ekopesa 80 millions d'années d'existence d'où eloko nyonso ekosala na télédium ekozala pe na radioactivité na vie moko boye ekopesa susu existence ya nguya ya makasi. Voilà pourquoi le transfert expirera te parce que na soki transformateur basala na télédium oyo utaka na Congo transfert na ekozala capable ya ko créer ampérage ou intensité naturelle. Ce sont des magnétos natural magnets donc ba magnéto ozali naturel yango so ba ko ya ko zoye ba couplé donc oza ko mona déjà to na uranium apesi biso plutonium apesi biso force ya ko pesa biso courant continuel ya ko balola ka mai ezo to kaka ko to turbine so ko baloka turbine epesi biso nani et baloli magnétisme qui est moteur qui est alternateur moteur so baluka pona nini simplement parce que ezo ko produit courant ezo ko produit ndenge nini encore une fois to zonga la susu na ba kisimi oyo ba force ya radioactivité parce que ba yokana kate tika ndenga zaleli elingo na kata télédium azana pôle nord na ye azana pôle sud na ye soko lexi courant akomona ete yonga kota nord yake na sud ola yena sud akena nord. C'est ce qui fait que alternance wana eza ko sala ete
ye moko Télédium na existence na ye ya mystique avant monde ezala créé a possible force na ye wana mutasalaka ete courant ebandi ko se produire a possible énergie na ye a déficit bino yango temporairement parce que bo provoquer a boujaka akena nord zoba emami bale zaba nord ba ko yokana te ako repousser muninga sauf ça oh non aussi au renverser on va cueillir mais c'est naturel nana wa créer biloko bo personne mundele azonga kana nature ya existence eloko ya ko respecter na lolenge na yango ezaleli tika Télédium na ndenge ni azaka na ba atome na ye alinga kana yo ya ko opposer te et ce qu'on opposer okozwa voilà pourquoi opposer ba flux magnétique tac ya ngwa to mona courant et yeli biso biloko bo kuita na Congo yo congolais olingi lelo ya ko signer contrat ya ba minéraux pour esala ete mundele amona yo ete ongo bloqué pas ça suba transfert na ete des places za komona ete ba question na komi ko poser bino yango na ko senga mutu nyonso akokota na to débattre qu'est-ce que nous pouvons faire pour ete mundele a continuer ko sakana na biso na Afrique te est-ce que to permis sana ba minéraux na biso ou bien to tika ba minéraux na biso vraiment et continuer biloko boye na yebi na atende ko dia na solufuti yo poser kata ya solo awa so yo fongola ba ligne yo peso ko ligne poser la question à n'importe quel moment la minute au kokino ko ya mingai première solution na ko proposer il faut to keneka na ba famille ya ba Abimeleki que en tout cas en attendant biso peto ya ko découvrir ba bulu na biso pet ya ba mai to tikara ba bulu ya biso et le kola ba yokana kate parmi ba mabulu musu Abraham timolaka batu bakendaka baki ko sopela mabele bakanga yango likolo ya kanda esalaki bango ete banani ba chamonnions zoto na Moyen-Orient avaya na Egypte fait le d'abord place Abraham atongaka ba mabulu na ba ville ngo komaka minene likolo mabulu parce ba chamo zo ba onetiaka ba kara minene mikolo avaya le kaifo essence bazo mai ba continuer ba chamo pe ba le ka place mai ezali parce na ba désert de kuna mai za raté mais tita ba quelque part Abraham atimena mabulu na yo mais comme ça la ville est comme très développée mais c'est comme ça on peut na poto les sous comme très développé parce que ba histoire mususu to mona o le kala biso ka me poto ba rato ko to tiaka attention te poto ce que ça se développer mingi c'est parce que ba moni biloko e belo biso to za na yango biso to biso valeur na ngote ba on ba ko zo yango ba zo ka gratuitement parce que côté au mona code ya minéraux ya radon te ya thorium te ya polonium te na Congo mais bazo bosana ete ba produit e utaka wapina uranium kaka et ba ete code uranium faisait totalement modifié et pour les modifier pas avec des traîtres pas avec des étrangers il faut que la biso wana mboka to yiko ba valeur na biso na programme de déracination il faut que ça attention to yeba ete nous ne pouvons jamais ko permettre place ba comme on a besoin pétrole yo ben la pétrole tikela biso pe pourcentage mais ce n'est pas que yo ben na pétrole na ba bilanga na biso comme ya yo qui a adage monga na yebi ya tata moko mama moko za osa bilanga na bana ye atie ba na saki impose na sanze te ya osa bilanga monika be tata moko bimele ba tata ngo sale savoir la diable tata ngo bi na zo kanzala bizana kalingo nguba asisi okalinga nguba biboke ba nga pena balete kene lia na bana mais diable tanga kenaki bazoli yangu bana bana tanga silisi mama yo mwana moko mama arate ko ka mwana moko mais papa makamu nini amenyo lo bana na lia na bana siko na stosisi ko lia nguba siko ko mitula bana donc so mona code minéraux eza code diabolique tant que eza ko salaka contrat oyo na mundele mutamesana ba papier soki oko tchape équipe te pour beau travail na ba spécialiste au baro ko yeba ko ne ligne par ligne mot par mot et que c'est très difficile pour toi ko longa ba mindele parce que ba kabiliste baza ko tinda biso to ba ne kutoka no lia na bana awa to mo déjà été ba minéraux nyonso bande ko baza ko timolaka ba mindele bazolia na mabele na biso bazo timolaka bazwa uranium mais en réalité baza besoin uranium te baza besoin siko ya nini ya ba produire na kata uranium baza ko zaka uranium te na mabele ya place on tozali bazo tia so ba guerre pona nini chasser là-bas pour être comme nini pour comme ya bango parce que de ces villes naza ko yebisa bino oyo etongama déjà depuis kala na kati ya ba ville ngo na se wana ba minéraux ezali
lobi na pesa bino exemple ya ville moko na banza Cargoli na États-Unis ezalaka ba or ezalaka na ville wana bakenda batimola bazwa ba or na bango bakenda na bango et puis batu bayeba bali kotonga sikoyo nini bandako na likolo na yango mais tant baye koyoka ete mais or wana bozwa ki esila c'est vrai mais or wana ntango oza kosokola ngo bapousse oza kotika si tellurium ezalaka na kati bazonga lisuko luka su tellurium wana na bandaka bato kosansaka sa ville bomo batika ngo ba érosion elingo yengela ba guerre ekoyaka na ville wana c'est la même chose ezoleka pa na biso jour tokoyoka ete kananga etongama likolo ba diama likolo biloko eza na ntalo na se eloko ndela kosala yango toza komonaka mikolo koyela bino ba guerre koyela bino ba provocation po bachasser bino wana po bango baya korécupérer banini question ezali est-ce que tokoki kovivre te sans mabanga mais question kuta ezali mabanga depuis création ya Congo toliaka nini na mbongo wana Congolais n'ont vraiment à bénéficier de minéraux na biso. Donc nous sommes habitués de vivre sans les minéraux. Ça nous le savons déjà. Alors qu'est-ce que nous allons perdre d'ici 5 ans oyo Nzambe asunga biso ba perdre oyo. Tout le monde a ba souhaité comme ça d'ici 5 ans biso to revoir ba code de minéraux, to yeba un peu ba Belgique ko masala ka yango. To ba pe na ba kabiliste ko ba BBC yango, ko ba kabili ba na biso. Et puis nous allons partir de là. Mais moi je suis sévèrement contre pour nous faire un message dans des connaissances sur une côté pour ça avis que franchement dans la moine dans la Ituri biso nous photo tellement tout le monde a une clarté na ba mabulo za kotimuna kabiso mais tout le monde a biso ngote duba contre nous ba chino ba sala to yemso ko yoka na tozo nsala mbongo na bango et puis ba pem sana na bela so jusqu'à ce que bana biso so ndo ya comprendre l'importance ba biloko tozo ko sala ka problème est à la côté. Mais en attendant, moi je suis sévèrement contre ya babiloko oyo ba perdu ce discours ya Kabila a Pesaki na jour ya 20 la soki le 20 décembre soki le 20 ninyango ba na sala soki ninyango kuna pour dire que je vais revoir le code des minéraux. Le code des minéraux que tu vas revoir yo il n'y a pas pays wana. Yo za mwana mboka wana. Yo makama mboka wana. Yo bi valeur culturelle ba oyo. Mais ba Congolais juste aux indépendance ça c'est clair ba Belge ba proposer son bon juste ba non mabele oh to ba no salaire non mabele et nous a été pour la peuple Congo na yebi na peuple rukuziki te na yebi na ba tout te ba tous pour être ce qui bino kuna ko na ko za ba contrat ndenge nini mais biso ba na Congo mtoto Libéré,
bana bazali kolela lela lelo awa bozangi atanda moyamba wa potoka bola pasi topesi rezo na musée topesi rezo na musée